esengo ya kokuta na bino lisusu bino bato bolandaka biso na congolokole-news.com. Congo lokole lelo eza na centre ville kotambola kotuna baimboka po bapekisi baimboka bakoki kotambola na la gomme te na centre ville. Yango wana Congo lokole ezoke kotuna baimboka soki kotambola na la gomme na centre ville eza malamu to mabe toyoka baimboka te mama bapekisi kotambola na la gomme na centre ville eza mabe to malamu. Bon eza nango mabe te mutu musupe akoza na keti akoza na keti mais esui makolo esenga père mo mpepe kota bango bakopekisa bayebi te mapapa musu eleki bakete na cher eleki mpe basule musu na cher mapapa musu ba $45 ezali ata même na Europe bato bapekoma na mapapa eza te ke bakataka mapapa po mutu musu mpe akoza na possibilité te ya kosomba keti mais a se retrouver dans le papa bakokata ete bakopekisa bakangi babengani asonga na ndako ke bazwa bakata atambola makolongolo suka soki ou bien azui malade bana ba ko supporter misala ezate na Congo baya ba débrouiller to kemba baya ba débrouiller ko kanga ko botola ba mama biloko ba mama msusu ba futela bana ba minerva kana mbongo kolia misala ezate siko to ne yiba siko yibi bakangio osala boy mabe mboka na biso moko to ko souffrir ezala raté na bangola to vivre na bangola to kimi ba guerre ba nini kuna to ko zonga na mboka to vanda l'est mais lelo to mona muto débrouiller ne moi mai sacha mai sur ba boy mai ba au pire bakanga ba izine ezata ke ba okanga bana mai na banzela aba kangizi na whisky est-ce que whisky était kama te kokata batu balagom suba boy bakanga nde izini o saka balagom biso to débrouiller to luka mbongo na passe il faut batika so temps o zamboka na biso to vivre à l'aise yo ebika ça la bien biso otambo na la gomme aux propriété malamu la ta chaussée ou bien ketch otambo na ville pose quand même propose à présenter to mona ramindele mususu atambo na kilote alati la gomme to mona ramindele mususu azo tambola alati kilote na la gomme azo promener na ville bakanga bango te ponani bakata bango papa te ponani toza ba congolais batika biso na mboka na biso to ba kinois surtout débrouillaka awa po to yebi ke misale zate to aider ba famille bana baza to futa ba classe ba minerval ezo sunga bana en tout cas po na wana balandela nanu batika biso à l'aise pour ça bongo mawato. Merci papa. Merci maman. Ah. Parce que na mboka nga nazwa na nga mbongo ti yango nazulati mala gompe tsunga nga kaka ndenge na tambolaka souffrance ezali mbonga kosomba keti ezati bosoba pasoli nga na tambola makolo ngulu pona bela batifoidi ba mikwa baba tsuba ndenge na ndenge yango naza soso ala keloko kokina mungongo naye parce que yo zoya centre ville ozoya ana centre ville quand même faut la sapatu ya bien yo linka ko yakana la gomme na centre ville nga nazwa benaza 3000 wana na futi ticket na kolia na ngai sandal eza ba 5000 6000 na kozango wapi na kosala économie mbula nini pona tsombango oya lingi atsombeli nga yango ayokeli nga male bwaka la gomme la ta sandal nasuki wana. Merci papa. Bon normalement na ville eza ville ya ba paya mingi bayaka batu minene bayaka bo tukutama na la gomme te parce que la gomme eza pona tukutama ngona cité tukoza nango pona douche tukoza nango na ba quartier mais pona centre ville normalement eza mabeka pona kutama na la gomme parce que la gomme présentaka netike batongo soki toza na ilo côté ou bien toza na nani mais normalement na logique makambo eza permis normalement pona hein eza permis pona kotama na la gomme ata kecha ata sapatu il faut ezala po tokuta na ba paya tokuta na batande na ndenge vraiment na ndenge bazokanga pona la gomme baza na raison. Merci papa. Oui permis po eza na ba bureau okukota na la gomme te eza na ba bisika oezomona ke nani okotamla pena la gomme te mais eza permis po eza autorisé te pona kokota nango na ba bureau na bisika ya propre voilà eza normalement li papa eza pona etelaka na cité bien libosanda ko mais totama nango te parce que eza kitoko te. Merci papa. Ina ville bazo pekisa kotambola na la gomme do utika ndako e ville awo e musala ozotambola na la gomme eza malamu to mabende ba pekisi. Bon bien sûr kama la gomme akoza moi raison mke même oza na sandal même oza na kete ne ba tungisa biso ko bota biso ba biloko donc maman mobimba au moins neti koko quoi
azoteka na ye même alati propre donc okuta bapanzi bazimbongo donc eza bien te eza nango bien te bango moko mpe bakonzi eza c'est normal soki bapekisi la gomme sikoyo bango batina bango bakanga babiloko bie babotolaka bato bambongo même okuti oyo eza propre toujours kaka batungisa yo kaka baolia yo kaka mbongo kaka toujours olati la gomme fo batungisa yo même la gomme te même olati keti même olati sandale bakokanga olati soulier bakokanga finalement tocomprendre te toza mboka na biso toza lisusu na ngola te tozala blaza te tala neti na blaza babengani biso mpasi nyonso ezozonga kaka awa soki moto akomi odébrouye eza mabe soki ayi mpe eza mabe siko finalement tokoki kosala nini bakonzi bazwa solution donc eza pasi bazwa solution batika bino batika kopekisa bino kolata bapekisa bino kolata la gomme te batika bino bolata la gomme bokota nango na centre ville il y a la gomme nde baza na raison hein au centre ville la gomme eza eloko moko soki oza na ndako bien na porte ya ndako fandi osokoli olati la gomme me ngai namoni oye na lipapa te oza na lipapa papa bobo benda ye na makolo kuna oza na lipapa yo oye na lipapa sikoyo so bamoni yo bakati yo eza mabe to malamu bon eza mabe sikoyo neti akati ngai naza na mbongo ya kosomba keti te naza na mbongo ya sandale te par jour na ngai nazwaka parfois 1000 francs 1000 francs na transport zonga arekomi retour 1000 francs okenda ndako kuna bana baolia bokipation eza ebele mwa savon awa mpe kala mingi te mine awa bana bakomi ozonga tiki tokomi koluka sikoyo minerval ya bana entre temps ozoluka kuna ozwi mwa lifra ozwi mwa quelque chose mwana azonga nini na ekole. Merci papa. Puisque moni lipapa nde bazopekisa eza mabe te eza bien lipapa eza mpona quartier peut-être okende na toilette peut-être mona boye mais bamama mosusu wana akotata sandale bamama oyo bakomba mwa mikolo akotata sandale bia oleta keke esimba te azoki mwa bamai na ye moleko mwa moke peza lipapa mpo atambola bien so bazobotela bazokata ye lipapa so atambola makolo ngulu so ye gouvernement basomeli lipapa obe basomeli kete bapesa atambola kete soit bazili bazodébrouiller mpona kobokola bana na kobota biloko na kopanda biloko eza so normal te biso bakolombaka tokomi so bapaya bapaya bakomi korengi na kati ya mboka na biso biso tokomi so bapaya osala boye mabe osala mabe finalement tokovivre ndenge tobana koyiba so gouvernement kosepela baluka solution moko boye non bapaya baza na sede biso tozalaka likolo na bango lipapa toboyi te bakata lipapa me pasi mpona bama bazoteka wana akolata keti ta kolata lipapa te jeune akolata ne keti bongo bama mikolo wana ekisimba te baluka na solution moko ya bienge non kozala likambo ya bien makambo ya bien posé na leko somoko koloba te. Merci papa. Tokomi na suka ya reportage na biso bomoni ndenge ba papa balobi donc eza mwa passe mingi po bakomi soki balati ba sapatu olata sapatu olata la gomme babi bazobengana bango bazokata bango na ba chaussures na ba la gomme donc mingi olobi eza te bino mo boyoki ndenge bango balobi normalement na centre ville pe bokotambola na la gomme te po la gomme eza lipapa oyo basukolaka nango bakendaka nango toilette osukoli nango eza eloko ya ndako mais jamais okoko wuta par exemple wuti masina oyena la gomme ou bien outi ma campagne oyena la gomme eza malamu te to na centre ville esika oyo bapaya ndenge na ndenge bazoya na centre ville eza malamu te kotambola na la gomme outi na la gomme na ndako na oti na ville eza malamu te vraiment côté wana boye baka même na bino bayimboka na bakonzi boye baka même kotala côté wana bayeba nani kobongisa soki eza malamu. Donc merci na bobo ministre mutazu ba image oyo merci na Patrick Sala yende mutu a monter yango merci ebele et pas Gidil Bisengo yende mutaza coach na biso toujours numéro 1 à congolocolenews.com na pesi mbote ebele na directeur à programme na biso de shit mambetuku na bosainte number 1 Christian Disu esiko za na pesi ba salama trop pour l'ambassadeur Philippe Kitusonga na pesi no mbote ebele Mat Matondo esiko za na pesi yo mbote tomona na mbala sima na reportage mususu merci.